azali na ba droit na ye parce que azali ko appartenir na tribu Songolo Pakala te. Parce que ezali ko sala polémique, ezali ko sala makelele pour dire que peut ezala candidat président animateur ya Seni lokola chef de l'État azali na Kasaye chef ya Seni esengeli d'office azala ya tribu Moussis. Biloko wana esengeli tolobake ezali faux et archi faux. IDPS viva. Biso moko ba Congolais tant tozali kolobake il faut to sécuriser l'ensemble de notre territoire national. Esengeli tolobake Congolais nyonso azali Congolais. Ezala ozali ya tribu Songolo Pakala mais biso nyonso tozali ba Congolais. Tozali ko interpeller toujours na bato oyo tozali ko benga banganga nzambe oyo bango bazali censé ya côté biso unité nationale batika ko véhiculer ba message tribal batika ko désorienter notre population pour dire que si le premier ministre azali Katangé vice-premier ministre à cause de la Sougatangete, pose à la ministre à cause de la Katangete, ezali lukuta munene oyo tozali kolobake, c'est faux et archi faux. IDPS viva. Namituka prête à convaincre candidature ya Denis Kadima ezala maintenu la tête ya Seni. Debisika toyebisa biso ba combattant. Et sengeli tozala vigilant. Parce que bitumba wa biso tozala ngo bitumba wana ezali ya lelo te. Même makelelo bozali koyoka à propos ya banimateur ya Seni. Makelele nyonso wana ce n'est pas parce que bazali kosala yango pona animateur ya machine électorale, plutôt bazali kosala yango parce que bazali na haine contre le président de la République. IDPS viva. Viva. Et Sengeli Bayeba que le président de la République pour le moment azali ko appartenir na tribu Songolo Pakala te. Le président de la République azali symbole ya unité nationale. La minute au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali Mukongo, azali Mungala, azali Muluba, azali Muswahili, ye azali ko appartenir na tribu nyonso ezali na kati ya mboka na biso. IDPS viva. Esengeli batika kokosa peuple congolais. Chef de l'État azali numéro 1. Oyo azali kobundisa corruption na kati ya mboka na biso. À combien plus forte raison, Yemuto azali ko lutter avec les antivaleurs, corruption, azali ko lutter na ba détournement ya misolo ya l'État, azali ko lutter de telle sorte que Congolais azonga na rai, azonga mutu, aya lisusu koluka ko corrompre peut candidature ya Denis ezala maintenir na Seni. Biloko wana ezali ba fausse information oyo esengeli biso to longola yango na mutu. C'est juste pour salir l'image à président de la République. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une élection en 2018. Moutoye Azalaki, na Seni, M. Corneille Nanga, n'a limité que Azalaki Kassayen. Mais tant que une élection en 2018, lokola azalaki sincère, lokola azalaki congolais, ameki kosala de telle sorte que après sa valeur na élection ya mboka na biso. IDPS viva. C'est pourquoi bomonaki même avant publier ba résultat 2018 et ça qui temps bazalaki na kati ba négociation les anti-valeurs o babandaki boyebisa ye et sengeli osa l'effort obimisela biso mutu Songolo Pakala ayebisaki bango boye atako bino bolobi ke to favoriser mutu Songolo Pakala
mais décret ya égard oyo ezali wana en tout cas ezali pratiquement impossible parce que bato oyo bazali liboso na ye bazali na différence ya baégard munene même s'il faut tosala magie tozoyeba te tokosala yango ndenge UDPS viva même s'il faut tosala totripote ekosimba te parce que na babiro nyonso ya seni batémoin bazalaki na kati ya bacentre nyonso esi baaffiche déjà baresultat na minute oyo c'est pratiquement impossible esengeli topublie résultat na lolenge ezaleli alors epesaki polémique te tellement que ndeko wana azalaki sincère biso tozwi bavoi na biso ndenge esengeli mpona bandeko na biso oyo boyoki bazosala makelele lelo bango mpe base transformaka lokola seni bapubliaka mpe resultat na bango na ndenge na bango balekaki balobi te ndenge ezawa ezali monsieur Keita Ndian nde mutu akanye élection UDPS viva toyebisaki bango ke eza lukulu lelo bahomme politique nyonso bakomi koluka soki azali na kapasité ya kosala politique na ye lolenge esengeli te bakomi koluka kose maske kobatama derrière l'église bakomi koluka babatama na nsima ya baeglise po ete batia confusion mpe difficulté entre église na bacroyant c'est pourquoi tozali koloba na biso esengeli biso tozala vigilant UDPS viva esengeli tozala vigilant parce que lobi bolandaki babavire oyo esalemaki na kati ya mboka na biso oyo tokonstate ke bapoliticien tellement ke bayeba komanipule population bakomi kosala effort ya kobanda komanipule mpe basali na nzambe UDPS viva mashinga ebimaki tellement ebele lobi mpona basali na nzambe mosusu mpe babandaki kotanga bango na kombo en tout cas ezalaki dommage ya komona basali na nzambe sipe na makambo oyo ezali koconcerne bango te mpona biso bacombattant concernant point de presse oyo notre secrétaire général asalaki lobi biso tozalaki concerné na makambo wana te nous sommes des combattants tozali s'en prendre avec les politiciens soki mosala ya nzambe alingami kotisa na makasi na karo na biso nde bisika wana akokutana na baarme na biso conventionnel et non conventionnel UDPS viva biso bacombattant nous sommes le congolais ye moko atiaki peuple congolais azalaki na posa ya kozwa pouvoir na ye na maboko ye moko agere yango c'est pourquoi bolandaka bapression elekaka tellement makasi jusqu'à ce que mwana mai aye kotala lobi te trop c'est trop nazo riske koperdre vie na ngai esengeli natika bacongolais bango moko basala makambo na ba mais lelo bakomi kobalusa yango pour dire que esengeli UDPS a respecté catholique parce que bango nde babengana kabila na pouvoir ezali lokuta munene biso toyebi ke église catholique ezali église ezali parti politique te makambo ya politique etali bango te bazali koluka difficulté entre UDPS na église parce que bakonstate ke baéchoué nyonso bango basalaki contre le président de la république contre notre pouvoir bakonstate ke esimbi te yango sika po tolukela bango trouble esengeli tobanda kobatama na nsima ya basongolo totindika bapakala UDPS viva yango biso tolobi boye lokola bakomi koprofite
na ba combattant bakomi ko profiter na ba congolais. Désormais biso na église catholique tozali na problème moko hey. Église catholique soki alingi koloba kopesa message alobaka à travers conférence nationale épiscopale IDPS Viva. Bango balobaka à travers Senko. Soki omoni mutu moko a se prononcer alobi atako azali influent na kati ya église yebaki ezali opinion na ye etali église te UDPS Viva. C'est comme biso ndenge totelemi awa nakoki kopesa opinion na ngai etali UDPS na nini UDPS Viva. Yo mpe okoloba ndenge olobi wana olobi likambo moko eza UDPS moto atindi yo ke oloba, tandis que toyebi ke UDPS alobaka à travers secrétaire national en charge ya communication et porte-parole UDPS Viva. Ce que le porte-parole à UDPS a lobby wana yebeke nani a lobby UDPS. Mais ce que le qui amène à lobby oyoki mutu mususu a lobby wana etali moko. Des différences, difficultés le bandeko wana bazali kotiele biso UDPS na église. Bakomi kotinda ba émissaire na bango basala ba bavir na kati ya ba église pour dire que bazali ba combattant UDPS Viva. Biso tobundisi Kabila na mboka oyo na ba minduki nyonso ya mokili mobimba. Azalaki na ANR, azalaki na DEMIAP, azalaki na ba service nyonso ya sécurité. Mais biso ba combattant avec constitution ya mboka totelemaki tolobi non, cette fois-ci Kabila doit partir. Et c'est ngeli biso moko toyeba kozwa pouvoir na biso to gérer yango. Kabila kende to akenda te. Sikoyo totika bato bazala manduki o biso tobundisaka tokende kobundisa bato bazala ba Bible. Ozomona ke tozo perdre temps na biso ya pas UDPS Viva. Biso UDPS toyebisaka ba Congolais. Tellement que ba Congolais bayokaka toujours na retard. Biso tolobaka boy. Au moins le pouvoir au biso tozi. Ezali pouvoir ya makila. Ezali pouvoir ya sacrifice. Ba Congolais ba kufi. Ba combattant ba massacrer bango. Ba combattant ba niki bango na machine na ane. Ba porter disparu ba lekaka tellement ebele. Tolobaka boy. Denga tozi pouvoir oyo bandeko mosusu esengeli bazala patient UDPS Viva. Tolobaka bandeko mosusu esengeli bazala ndenge nini po moyen totika yango sikoyo eza te. Tango mobanda okamisa tozoloba na monoko tolielaka oyo tozoloba makambo ezali kowuta na mutu na biso parce que tozalaki déterminé ya kosala conservation de pouvoir pour gérer yango, pour garder yango plus longtemps possible. Le kolo bango ba comprendre biso avant te. Babandi ko comprendre siko que UDPS moyen tika pouvoir exact. Parce que na mitu na bango ba loka bisanini. UDPS le kola Félix Tshisekedi a du pouvoir armé na maboko ya Hippolyte Kalambi Kazembere batu nyonso wana lokola bayebaki ke armée sécurité biloko nyonso ezalaki na maboko ya bato mosusu bazwaka même courage ya koyebisa biso ke Félix Tshisekedi akosala 6 mois na pouvoir te bakobotola ye pouvoir UDPS Viva. Toyebisaka bango ke pouvoir basakanaka nango te babatelaka yango kitoko. Biso torache pouvoir oyo parce que tozalaki makasi biso UDPS. Bango pe basala makasi basala nini barache pouvoir bakabelaka yango mutu te. Le pouvoir s'arrache. Soki oza makasi te boyo simba yango eza te. Ndenge si tosimbi yango boy tozali koloba clairement ata soki tosalisi élection na 2023 boyeba ke pouvoir ekozalaka na maboko banani ya UDPS.
après 2023 kosalisi élection na 2028 pouvoir ekozala na maboko ya nani ya UDPS na 2032 pouvoir ezalaka wapi bango bayika mpiko tokoki kosala erreur te ya kobunda bitumba pendant 38 ans tozwi pouvoir togérer 2 mandats ya chef de l'état tozwi pouvoir tosede wana ata mvutema ngo soki ya ndenge nini tokokende kolamulisa milimu ya Etienne Tshisekedi wa Mululu tokoyebisa yeke bundele biso ba mvutema nyonso efesala nini ndenge tozwi pouvoir oyo tolobi bandeko mosusu esengeli bazala na kimia po eza lelo te mutu na mutu abanda kosala deja comptabilité ya age na ye na bambula aza nango Félix Tshisekedi Tshilombo chef de l'état aza na 2 mandats Augustin Kabuya akozala na combien de mandats mibale Jean-Marc Kabunda akozala na combien de mandats mibale Vasco Chamala akozala na combien de mandats donc esengeli basala bakalikile bayeba ke sote bakota balala pongi ya babele tozokende malembe malembe biso nous sommes déterminés la déclaration ya président de la République alobaki na biso esengeli tobongama parce que azali prêt ya kokende na élection c'est pourquoi ntango akendaki katanga olandaki asanonsaki alobi na kozala candidat na 2020 mais ye moto alobi akozala candidat na 2023 akoboya kofinanse élection pourquoi biloko bozali kolanda makelele wana ezali baéchappatoire baparti politike nyonso bozali komona oyo ezali entouré na UDPS bato wana baza prêt ya kokende na élection UDPS viva baza prêt mpona kokende wapi élection biso toza prêt même élection balobi ezoya lobi mardi biso tozosala nini okende lokola bayebi ke nano babongami te baza prêt mpo bakende na élection yango bomoni bazali kotripote makambo oyo te tokende na makambo ya seni candidat oyo te mpo aza moluba omoni oyo azali pili Félix Tshisekedi nyonso wana ezali badistraction biso tolobi boyo ata soki ndeko na biso cardinal Laurent Mosengo akufaki te ata bazwaki ye batiele na seni biso tolinga tokanya kaka nini élection parce que oyo tokanyaki epa nanga azalaka moto ya UDPS te mpe azalaka moluba nyonso bozali kolanda wana ezali baéchappatoire ata soki lelo UDPS viva ata soki lelo bazwi ndeko oyo ya lamuka Prince Penge bapesi ye seni biso UDPS soki tokende élection tokobima kaka na victoire tozobanga te UDPS viva parce que soki bozongi na nsima bokose rendre compte que ntango élection 2018 esalemaki congolais moko te abanda okaniseki parti politique mosusu ekoki kozwa pouvoir soki ezali bato ya kabila te bato babanda koloba nini est ce que kabila akoki koorganize élection azwi candidat dauphin apesi et puis candidat wana aya kooriente élection bolobaka to bolobaka te mais oyo esalemaki ezalaki le contraire yango nde tozali koloba na combattant biso fo tozala ozaki UDPS viva le parti du peuple le parti des masses lelo makelele ezali na kati ya bainstitution nyonso ya république même na kati ya gouvernement makelele eleki c'est comme si eza na bato moko boye bazali na posa tangesi tellement ke bango bazalaka mingi na mwa système wana ya haine tribal bazali kosala makelele na bareseaux sociaux mpe koinitie yango na mitu ya bakongolais ke esengeli bozala prudent tozomona na kati ya mboka bazwi président Kasaye ministre Amin Kasaye parce que les Katangais soki ozala mposa omona vraie version na bango
balakisa yo penza vrai face na bango kendo simba kote ya mine parce que bango kuna nde mutu esalaka bango IDPS viva bazwi ministre ya mine Kasayen ya finance Kasaye des choses graves baye kozwa DGI bapesi Kasaye ngana azali komituna Kasaye aza congolais to aza congolais te IDPS viva na décentralisation oyo bango bakabili basalaka bakabolaka Kasai ekoma 3 provinces toza na Kasai central Kasai oriental pe Lomami wana oyo ezali Lomami ezalaki pe Kasai IDPS viva sikoyo ntango bazwi moto ya Lomami batie quelque part yo koloba kaka aza Kasai tandis que décentralisation esi esalaki nini esalemaki IDPS viva Nicolas Kazadi notre ministre ya finance aye na kati ya mboka oyo akuti ancien ministre ya finance monsieur Sele Yalakuli mutu oyo abandaki koboya kofuta chef de l'état. C'était pour la toute première fois na kati ya mboka na république omona chef de l'état aza na barriere bafuta ye te aolala nzala na bana IDPS viva mais mbongo ezali kobima ebele ezotraîne na poche ya bato mais bato baza habilité ya kozala paye bazopeye bango te ntango Nicolas Kazadi akoti na kati ya ministère ya finance akuti sénateur à vie oyo tobengaka na kombo ya Joseph Kabila Kabange oyo tobengaka na vrai nom na ye bino nyonso boyebi yango IDPS viva ministre ya finance Nicolas Kazadi akuti Joseph Kabila na arriéré ya 6 mois oyo Sele Yalakuli azalaki kuna na ministère mais azofuta ye te ntango mwana mboka aye alobi te normalement mboka efonctionnaka boye te mutu oyo azali ancien président déjà loi ezodéfinir ndenge nini ya kofutaka ye esengeli tozwa misolo na ye tosala nini topesi ye notre ministre ya finance na 2 mois ya pamba abandi kofuta déjà Joseph Kabila banyongo na ye oyo monsieur Sele Yalakuli atikalaka na yango IDPS viva est-ce que tango azali kofuta ye wana po ete Kabila azaka saye de biso tozali koloba na bino boye botiaka makambo wana ya bael tribal bazali koinitie po ete ye kota na mitu ya bakongole botiaka yango na mitu na biso te mutu soki asali musala malamu tokobetela ye mabo soki asali musala mabe tokoyebisa ye yebe mais je ne vois pas pourquoi bato bakoki kosala yango problème o ministre ya finance azaka saye bazwi DGI batieka saye kuna esengeli balongola moto ya DGI batiaka tange esengeli batia non esengeli tosese na badiscours wana lelo Joseph Kabila azali kosepela azobina parce que asali 6 mois asimbaka mbongo na ye te ntango Nicolas ye asali ka 2 mois alobi trop c'est trop bobanda kofuta ye mbongo na alors bato bazosala mosala malamu DGI depuis que mboka oyo ezala Congo batikala komobilize recette ya 100% te depuis Congo ezala nini Congo batikala komobilize recette ya 100% te mais avec DG ya DGI azomobilize azosala dépassement ya recette na 100% akomi komema biso na ba 129% déjà mpona mois passé mois oyo nayebisaki bino ke esengeli bozala patient bokoyoka mais bato wana bazali kosala mosala malamu lelo congolais azali koaspire va moko boye ya changement parce que mboka soki ezali na budget ya malamu na basecteur nyonso moko ekobanda kosala nini ezotambola malamu
lokola bazali komobilize mbongo bazosala mosala ya kitoko. Je ne vois pas pourquoi bakoki kolongola ye po ete azali kasayen. UDPS viva, le parti du peuple, le parti de masse. Tozokomba na biso malembe malembe. Ezali na basecteur oyo pouvoir na biso ezali kotouche du jour au jour. Lokola na ministère oyo enseignement oyo bandeko mosusu bakongole bakotiselaka motema mabe ke Félix Tshisekedi a lancé gratuité ya enseignement de base. C'est encore trop tôt pour lui et Sengeli Azela d'abord to planifier. Mais pendant que vous avez 18 ans, vous planifiez le côté. Tant que vous soyez à l'Obinon, et Sengeli to sauver Mboka. Constitution de la République et l'Obinin. Akeya fondé l'article 43. Atangi yango malam. À l'Obi et Sengeli to respecter, to exécuter yango. Tant que à lancer gratuité. Toujours bandeko lelo bakomi kokosa biso na ba discours tribal. Balobaki gratuité moyen esimba ezate. Mais tant que bakosata ke esimbi. Discours esili bango. Ministre ya EPST. Alobi du suffet ya mois d'août. Esengeli ba eni nyoso bazalaki na kati enseignement. Babengisa bango nyonso bamécaniser bango mutu na mutu ayeba numéro matricule na pote tolongola pauvreté elongwa na kati ya opinion. Parce que si un enseignant azali kofuta malamu te wayebi atangisa bana malamu eza te akovanda wana kaka na kokomelaka bango papier. Il faut aller donner aux parents yebisa bango lobi batindela bino ba 2000. Ce qui peut otindi 2000 te ata osalaki intero ozwaki waye balekisa po na yo nde bozali kokonstate ke mwana mai alobi te. Cette fois-ci bapapa oyo bakomaki déjà mikolo. Un professeur azotangisa azolenga makambo ya ozoloba bana bazokomprendre yango te. Alobi esengeli to retraité bango. Mpona koretraité bango il faut bapesa bango mbongo. UDPS viva. Bongo wana ministre ya EPST alobi lokola bazali ebele. Moyen to pesa bango misolo nyonso ezali te. Mais tozoko ta bango na retraite au moins mutu nyonso zowa 50%. UDPS viva. Ozwi nanu 50% mususu ekotika lokobanda kozwango malembe ma. Boboso na teke budget oto osalela lelo ezakaka budget ya Ilunkamba. Ezalaki budget moko médiocre. Mais malgré ça, azobunda de telle sorte que il faut tout valoriser l'éducation ya mboka na biso. Esengeli to pesa valeur na ba enseignant. Oyo bakomisi biso lelo ba ministre. UDPS viva. Et loko batikala kosala te pendant 18 ans. Alobi ba NI nyonso à partir ya mois d'août bazokoma ba engagé. Tango komi engagé na 9e mois obandi kokende yo moko pour retirer misolo na yo na banque. Baboyi makambo ya maboko banque. Oyo babandaki kopesa bato mbongo payer les enseignants. Mais au moins, les responsables de l'établissement, bazali kosala ba retenu à la source, il y a salaire, il y a enseignant. UDPS viva. Et zalaki na makambo moko banda kosala manamboka oyo pour découvrir yango sengela ki ezala kaka UDPS azwa pouvoir. Parce que mutu moko ayebaki te ke ba enseignant nyonso ya Congo oyo bakataka bango mbongo na ba chef ya ba établissement. UDPS viva. Et puis bato bazokata baninga na bango salaire na bango na makasi wana bazali banganga ya nzambe bato oyo bazali sanse ya kotoya biso bolingo bato bazali sanse ya ko éduquer biso malamu batalisa biso nzela ya lola mais bango moko bami kozwa salaire ya mutu sans aval na ye sans accord na ye ezali koyiba. Et puis vous allez imposer. Ceux qui font le moloko, tu vas le musa.
soki ofongoli monoko okosala 3 mois bazofuta yo te kende ofunda biso bisika nyonso olie me ntango baye kokonstate ke na état droit oyo ya Félix Tshisekedi Tshilombo oyo bakuta yo oyibi mbongo ya enseignant UDPS viva babandi kolenga esengeli to soutenir pouvoir oyo makasi peuple congolais parce que pouvoir oyo ezali komema biso quelque part bisika bazali komema biso même biso bato nano tomona clair te tokomona nini clair lelo biso baparent bapemi tobandaki kofuta 500-400 dollars par an po bana batanga mais lelo ozokonstate ke bana bazotanga ya ofele 400 dollars 500 oyo bandaki kofuta na kati ya ekole zambongo wana kotisango provision na ndako na koyebisa yo ke okotia masangu na ndako après 6 mois ebebi ozwi mosusu osali nini obwaki mais ntango population azali koreklame kaka o tozomona social ezovanda te nayebi te social ezalaka nini UDPS viva éducation nationale gratuité oyo eza social te eza social te siko bino boyoka social ya ndenge nini mpona congolais social il faut kaka soso osala nini ekita toboyi te lokola bino boyoki soso ekita soso mpe ezosala nini ezokita tokomi mosika te d'ici le 15 ministre ya économie monsieur Jean Kalumba ayebisaki biso boye décision na ye ezokota en application d'ici le 15 août azwi 200 agents bazali koforme bango po ete babanda kosala badescente sur terrain babanda koverifie batambola balandela baentreprise nyonso oyo ezali koteka biloko ya kolia UDPS viva azali kolandela po ete bayeba banani oyo bazali kotosa mibeko ya leta te na nsima na bango bayebisa biso soki mboka oyo ezali koappartenir na bango moko to ezali ya leta ezali façon oyo kopermettre biso ke oyo congolais abandaki koluka biloko ekita biloko esala nini UDPS viva le parti du peuple le parti des masses le parti qui défend la démocratie président Junior